Très chers fidèles spectateurs, merci encore une fois de plus de nous avoir suivis partout. Vous êtes sur Congo Suisse Télévision. Merci encore une fois de plus Nata Tanzambe puisque à ça la Rabi Soto za la rapport nga naza musulman na ko bossa na jamais ko bele la kombo na na mnoko mboka na biso ala ilala dahamdullah ya dahamdullah salala. Merci encore une fois de plus na ma caméra. Merci mon frère. Bah voilà, je pense pas mané bisaka bango to kende kaka bongo. Daniel Akani, cameraman le plus intelligent, mutumo za na mémoire mon frère. Je dis bien frère parce que mutumo yebi bandumba ta yebi ba chelete parce que moi na bato zo ko sala musala ne bien. Si vous aimez cette émission bolinga nga na ba beauté oeza pour na mon frère nangai Daniel Akani na ma caméra. Merci na superviseur mutuna biso ya bien, mutumo très bien. Papi le Congo ou met la place oza kaka ndenge za la kaka. Merci na côté assistance, Kimbuta, Oyo, Aza toujours au point et au fond au moulin, pour na côté Sabiso, Maïmatali, émission, Nabiso. Merci encore une fois de plus, na patron de tous les patrons. C'est-à-dire qu'à ça, il s'arrête même bateau Alibanda, même bateau nationalité Moussoussou, John Sima, Motema, Maman Micheline, Boumelaka, et ça, là, vraiment, moi, j'ai. Mais, bana poto, bana monde entier, Makambo, Tozoko Lobela, Awawa, eza ko sala pasi na motema do ezo sala pasi na motema na ndemo ga liboma engaye na kosenga na sima caméra et puis na kosenga na régie ba meka ko tshela biso vidéo wana e bongo tozonga après. Chantal Bola maman paradis. Chantal Bola maman paradis. Chantal Bola maman paradis. Chantal Bola maman paradis. Semaine qui a le mieux fasta. Chantal Bola maman paradis. Tendez à se gagner. Tendez dit bien à la sirène. Chantal Bola maman paradis. Voilà, bon tu kolanda image wana ndenge ba beti zoro mabiala bana Suisse bino moko ba moni ndenge ba beti zoro mabiala bozo kotala na image zo kolega. J'espère bazo ko aider biso ba lekisa ron puisque ye moko mi benga aza les nuits des stars. Ah, tendresse a beti zoro mabiala na Kishasa. Batu mzuzu bamona ateke eza libabe puisque zoro mabiala tina ndenga ya Kishasa bakanga kena na aéroport ya Ndili par rapport ya vidéo asalaka yake ye il faut aldobe tous les ujana. Il faut damsonner tous les ujana. Bakanga kiye. Ta bakangia kiye. Muta aye kotika mibeko keno batika zoro mabiala eza jekoko mulumba. Wana na aéroport ya Ndili. Arrivé na ye. Eza ki le 16 mai. Bakangi mwana mai zoro mabiala ba botole bambongo tutu biloko azaki nango ba botolie. Aye na Kishasa zoka tendance alukisaka ye. Alukisaka ye aye kokuta na ye na banda lungwa. Azo sa l'émission en pleine émission. Tandis à côté à Memivie, à Betty Zoro Mabia, la bozo comme on a image des accords circulaires, on a pas poto dans le monde entier, surtout pas en Suisse. Venez à Bino à Suisse, il y a Betty, Mounogazara Nangoya Pamba, Mounogwa Pamba. Mais à un sujet, j'espère que le numéro est en assez. Il y a télévision à Bino. Bon, mais à Kobenga Benga, on a déjà appelé mon côté. Bon, mais à Kobenga Benga, et ça là vraiment, moi bien, pour TV Radio T. En attendant, il y a un appel, il faut, voilà. Donc, avant d'un appel, on peut s'en aller mbote na ma caméra puisque y a des makambo, y a des solutions. Voilà, na ebité ba ndeko mususu ba zoko benga mais c'est là to yambana ndeko moko pour et ça là vraiment moi bien. Wa boss John Sima aux en direct ya Congo Suisse Télévision. Bonjour. Voilà, j'espère que aux amoko ya bana Suisse oyo bazoko bundela mboka ya Suisse par rapport ya bilamba par rapport ya makambo ezako leka na Suisse. Mais tous en direct boss John Simao. Ndenge za boye mutu na bino ya Suisse awa na Kishasa ba betiye
et pas moi na moi si Zoro Mabiala beta mi lokola pour j'espère yo moko zo kotala image wana bazo ko tiela biso ndenge ba beta ki Zoro Mabiala wana ki chasse pas tendresse en plein air à sengi pardon. Ah, donc nazo informe na yebite soki image wana eza koleka yo moko zo kotala ndenge bazo ko beta Zoro Mabiala pas tendresse en plein air na ndenga bandalungwa mais tant que oza mwana Suisse makambo wana ozo ngona ndenge nini il paraît que non ye na babez na ye alobaka boye que non acha tendresse zemi yango tendresse alukisaka ye aye kokutana na ye nde abeti ye. J'espère que toza en direct boss John Simao. Allô? Abeti ye na mukolo lelo ndenge tozo koloba boye image TV za radio te bazo ko tiela biso ba image yango et passe ma caméra na ndenga Régie Kimbuta na bato bazo ko simba bilili Daniel Akani. C'est qu'il y a des logos ya sali pour beta na mona mwasi oye community base na ye community deuxième fois ya liboso ya kuna ba beta kaye ile kina belili partout siko nde ba beta ni susu alinga bongo parce que ndenga zana aromatsa base na ye vous comprenez tous a bateau dans la poto nous sommes les responsables en plus ngai tina okufa tina okota na sama bele mwana mwasi jamais akotika la kobetanga yoki nazoyoka wana na lobarango tina kokota na sama bele jamais mwana mwasi akotombola nimbata na ye ezwa na nzoto na parce que ngana za muto ya buzoba wana te ndenge baganga na ba internet ngala lega internet te ngana za patron pour na ba site te mais je suis patron. Je suis homme d'affaires. Moi, je suis responsable. Nazana bana, obakoli na poto, nazana bakoko. Donc, na mi pesa la respect. Ce qui est, à mi pesa la ne respecter. Na âge ne va 60 ans wana. Bagé ko beta na tendresse. Voilà. Ole kisango na média. Comme ça, moukile mona. Oh, il est père de famille. Il est grand-père. Alors, pourquoi va bezi wana yak na osala ka va bezi wana? Bali ba bunda. Voilà boss John Simao toza en direct ya Congo Suisse Télévision cher terre ndenge kaka ndenge zala kaka Congo Suisse Télévision zana pona kolakisa bino ndakisa. J'espère que bazo ko tia la biso image wana en attendant to so na boss John Simao boss mais tozo ko comprendre te bana Suisse ba komo beta bango na kisha c'est pas bana basi eza nini ou bien voilà bana Suisse ni sauté parce que moi na Suisse ya liboso o ba robete zaye en plus yé aya boya botu na embula bona sali na Suisse biso nde toza bana Suisse onde to umeli na mboko bango ba ya ko Zoro Mabiala ya ko ya comprendre Zoro Mabiala abanda ba base na banda na balozani kuna ko sala makamu na ye biso toza ba descenda ya bamboko to umeli awo cité awa na mboko na batunda comprendre bana Suisse côté oyo bazana berreur oya sala ka batso batunie ba base so batunie ale kana be cran ko lo baba bêtise alors c'est pas tout le monde na kansa yepe aza boss ya nani ya chaîne oyo le news des stars voilà alors comment nga mutu neti ngai nazolo bano mukolo moko te na koleka kana ba site na sala ba base wana nazana tawana te nazana tanga ko sala ba faire ya minene o nga nazana ngo le tawana ko sala ba base zate tu comprends na comprendre bango balia ka mbonga YouTube nga na lia ka mbonga YouTube
Voilà boss, lilobano ya suka poto ka bwana puisque ba appelle ezoko kota wa bato bazoko benga pona makambo zoro mabiala wa lilobano ya suka et bongo toka bwana to ya mabande ko mususu puisque toza en direct ya Congo Suisse Télévision. Lilobana ya suka bon meme na hôpital soki tendresse azogi sie bon meme na hôpital va pesa un traitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup John Simao. OK, merci. Voilà, c'était notre boss John Simao, les apopotes ne s'engagent que lui, mais il y a PC à moquer. Non, ceux qui ya solo, ba me nani zoro mabiala, ba ke na hôpital à mama yemo puisque ngai moko nazaki na terrain te wana mobilité. Te kipeda modèle wana ngote. Jamais moi na moi ça betanga. Ah, ata oza yedingo il faut na signer yo. J'espère que bilili ezoko tambola bozoko mona ndenge ezako leka. Bozoko mona ndenge bazoko balancer biso image. Mais non, bana Suisse, mutuabo il faut bengana ye. Bengana ye na Suisse, puisque papa moko azana 60 ans, ye moko mibenga aza ujana, azana 20 ans. Ah, zoro mabiala. Omoni ndenge mwana mwasi abeti yo. TV za radio te, bochela biso image ba ndeko batala katala surtout bana poto, zela to benga pe mususu na moni ba pe les oko kota wa anga koyeba musale sala ka moi jare. Mususu ape nani wana azoko benga. Allô, Philo Bolakisa. Allô. Voilà. Accueilli. J'espère que ça problème il y a connexion. Ndenge et zalaka vraiment. Bana poto bana monde entier. Tozoko kinena ko chite ya émission na biso. Donc tozoko lobela kaka puisque trop c'est trop. Voilà. Allô, Philo Bolakisa. Rappelez-la dans 5 minutes s'il te plaît. C'est bon Philo Bolakisa, j'espère que vous en direct à Congo Suisse Télévision par rapport à Makambo Babeti Zoro Mabel et pas tendresse aux gens ndenge nini puisque vous appelez moi na poto atongo. Babeti pourquoi au juste? Puisque alobaki keno acha tendresse zemi. Alobaki acha tendresse zemi okezaki alukuta par rapport ya babezi na ye. Yango ne tendresse alukise aye ko bete na bandal. Comment la moi ça zoko beta papa 60 ans mais mawa trop. Yo zango ndeni tant que moi na poto. Toza en direct à Congo Suisse Télévision. Mais na moni on mabe parce que ceux qui likambo eza bongo te pourquoi au ko c'est la mutu likambo. Ceux qui tendresse à agir bongo donc ça na raison parce que mutu moko ta kolinga ke bako c'est la makambo. Ceux qui tendresse à agir comme ça donc les fautes à tendresse, c'est la faute à les messieurs là, ceux qui seront ma bien là. Voilà. Mais ça dit bien, ils ont des tingaï, donc ce motoko c'est ngali kambu, ngape na makila moto donc na ko gifler hein. Voilà. Mais oui, ça dit bien parce que au cause la batu ba kambu il est trop, yo tie mutu zemi te pourquoi au cause la ke mutu tie mutu zemi donc c'est pas normal, c'est combien normal ça. Voilà Philo Bolakisa. Voilà Philo Bolakisa toza en direct ya Congo Suisse Télévision. Lilobano ya suke pe we pesa ba dédicace na bato balingaka yo bato batalaka yo na direct ya Congo Suisse Télévision Philo Bolakisa. En tout cas on appelle Congo Suisse Télévision à mbota trop ba bisu ya trop. Na pesi batu nyonso onga na linga ko bandana e moko tendresse bibinga dodi. Moi na moluba loquette pete donc mbota trop na pesi pe pa ina yo. Les bogards de la presse. De la presse mobile qui toro quoi. Voilà. Donc la pesi bata mingi donc moi na banda ko bezate mais ba nyonso ngala ebi na kinia na poto donc ba mbota trop. Ngai na pese lo mote et pas Jean-Pierre Bolakisa. Ah, merci à trop. Maïbo Lakissa, Bébé Robo Lakissa, Lili Bolakissa, Baina Bolakissa Feli, donc Bambota trop. Sans oublier mon fils Dédicap Saint-Girès, Tour Eiffel. Voilà. Philo Bolakissa, j'espère que tu es en direct. Est-ce que vous avez la biso moi loyembo moko? Eh. Bolingolanga moko. Merci beaucoup Philo Bolakissa, c'est en direct il y a Congo Suisse Télévision. Merci de répondre à notre invitation, à notre appel. Merci beaucoup maman nanga. Mais okoya Kishasa mukolo nini? Bakalate na na Kishasa taka fache sa koti na président na biso. Donc pourquoi pas biso Philo Bolakissa doit investir na Congo donc bakalate tozo ya to laksa de quoi nous sommes capables quoi.
Donc nazoya d'ici juillet ou août nazala ba kenta kanayaka donc sikonde na oya va pona ba makambu kwa. Voilà, ozoya pona makambu. Merci beaucoup Philo Bolakisa. Tokotika yo puisque bandeko bazoko benga wa ba appelle l'équipe vraiment trop. Ngai na za banki te Philo Bolakisa. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Bye. Merci beaucoup bana poto bana monate c'était Philo Bolakisa oyo moko ya bandeko bazape na poto bazoko intervenir na ka oyo etali kobeta ya Zoro Mabiala ndenge babeti pa tendresse dibinga la sirène. Voilà encore une fois de plus merci na batutu balingaka biso ko yeba musale sala ka moi jar mongo boy. Ah relegate Dodani. Ah voilà. Donc e bapel eleki ebele tokozo appelle ndeko na biso oyo ya ndenge ya tosuki sa émission na biso voilà. J'espère bandeko baleki ebele awa na ebité bandeko baleki ebele mais to meka ko benga pe moko ya batu oyo baza kotambola na Zoro Mabiala puisque omoni Zoro Mabiala aza vient na biso quand même mais ba makambo sala ka wana yango te yango moni ba beti ye voilà donc na bengi pe moko ya batu awa poto beta masolo oyo makambo etali weza makambo etali voilà. Allô Chati Chala bonjour. Non, nous sommes en direct à Congo Suisse Télévision. Nous sommes en direct, voilà. Donc, babeti Zoro Mabiala, l'impression que vous avez ndengeni. En tout cas, pour la CPL, Makasinde, babeti papa, awanapo ali zoba ebele, les a bien babeta et bongo pour à se respecter. Pour c'est un responsable, il faut aller bander nini, il y a qu'on respecter ba vie à baki. Voilà, le Liban a souka na ba dédicace devant Congo Suisse Télévision et ça la moi bien. Voilà, elle est partie. Merci encore une fois de plus, c'est la fin de cette émission. Si vous aimez cette émission, vous pouvez s'en bogar de la presse congolaise na sala ramsala bien, na ina mutute, na bomape mutute. Car ndenge na yebisa kabino TV za radio te bana poto bana monde entier. Bino moko bozoko tala ndenge bazoko tshela biso, bazoko balancer biso ba image ya Zoro Mabiala. Ah ngaye boete. Tala nende peda ke ko seka peda pardon dans litoi. Chana seko. Bana Suisse bokanga minoko na bino po oyo eza soni. Oyo pena mama na soni. Toloba te. Voilà, tout le monde peut appeler. Voilà. Appel awa. Allô, Chala wetu. Voilà Chala pona makambo etali Zoro Mabiala ndenge ba beti to en direct ya Congo Suisse Télévision ba impression yo ko za nini et puis ba dédicace na bato ba kotala. Impression en tout cas na kokolo bake en tout cas la sepeli ndenge ba beti la sepeli vraiment ndenge ba beti parce que Nathalie yango mais tendresse à ça les de bager il fallait pétailler penza parce que muto azala kandenge ya zate Aza quand même Mukolo et puis Aza responsable. A aussi pour fêter 60e année il y a existence. Il fallait Aza quand même responsable. Aza responsabilité. Cause qu'on est allé ba vie à Batunde ngwana na ba réseaux sociaux et puis ba biloko moko oyo vérifier té yo est allé ngo otia ba soni non na âge na ye eza malamu té parce que mutu lokola net to ke pa iken piana. Aza mwana moke pa na ye. Voilà. 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 Pour yo sepeli ndenge ba beti ya Zwinkuba. Voilà mais dédicace na yo na bato ba kotala yo. Ah voilà, elle est partie. Merci vraiment. Tokosenga vraiment na patron ya Congo Suisse Télévision puisque ba makambo yo ezalaka nil par ailleurs. C'est pas donné à tout le monde. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Bogar de la presse d'Odani, Ngomba Mangengenge. Voilà. Bochaka biso moi par rapport à moi crédit, moi ni bana poto, c'est pour vous informer. Puisque les images, quand ça se passe à la télévision, c'est pas gratuitement. Il faut payer. Pour avoir de telles choses comme ça, il faut toujours des sacrifices. C'est pas donné à tout le monde. Donc, on a un patron à Congo Suisse Télévision, boss John Simao. Naebi gaza vrai moi na poto parce que ça na mutema munene. Ba crédit
tozalaka zalaka nango puisque awa bapele leki bachomba ngo pe ya malonga ezate tozoko salela kaka ndenge ezalaka kaka ba Galaxy kaka Samsung kaka ndenge ezalaka kaka mais ya cher ke bapo awa koleka te to betaka bien cameraman benanga pe boroko bino mona on une cœur brisé gambela te o ngana tlataka na ngai ya yodi amba moto sia ozala net jibe okangami na griffe moko wana ti yango mikumba papa wemba na tuni yango mikumba papa wemba jibe mutu amemango poti lelo na mona aka yodi amba moto ya moto mais que serpe na ebite soki mikumba ngone soki papa griffe o soki mundogo janku ferre o soki général des fois on ne sait pas mais bino mo bozo ko mona ndenge ba bêtise zoro mabiala image wana bozo ko tala ngo nga susi na nga kamera men tshela nga image wana puisque zoro mabiala lekisa munoko na façon moko ko ndima te nalo bate po ani Boss John Simao merci beaucoup motema maman Micheline bozala razalaka lelo vraiment tozaki assisté par notre superviseur Papi Lokongo ozape azoko tala bilili puisque nga na fashaka mabe sogo legisa ngoma be ngana photo bunda et poto bongisi c'est parce que c'est mon boulot ngana foutre la rapale awa. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci encore une fois de plus. Vous étiez nombreux de suivre cette émission. Si vous aimez cette émission encore une fois de plus, dites merci à Bogard de la presse congolaise beauté boya poudre, beauté présidentielle. Fati toujours. Merci beaucoup na Chantal Bola maman paradis maman Ngeso tendance dit binga la sirène fois l'actrice noire. Merci na Polé cha Paul Beya Popol Mukelenge. Viens na ngai onos limbambe prix Nobel de la SAP. Viens na ngai. Oleki bango na mbongo, oleki bango na kolata na nenga France. Onos limbambe prix Nobel de la SAP. Balobaki na pesa pe boke chumbote po kala mingite tozoko bongisa boke chumbote na yo zonga mboko. Adi Shimongombe poto na poto si to solo li déjà. Pepele, Loris la Congolaise, merci. L'ossi à sa tokos. Bon, mais la parce que bino bokenda ba poto, boza déjà ba vient na biso mais ceux qui peut-être na loba qui mabe bolimbisa. Nazaka leki na bino, nazaka mwana na bino mais système eza soko monindo kisala nini Daniel. Belela. Tokutani malasima. Bye.